Yaya makambu ya bakuluna oyo na yebite tokosuka ndenge nini bakuluna ba changer stratégie yaya bakomi coopérer na Bible. Yaya à partir ya butu soki omoni frère en Christ to pasteur mutuka kana na Bible na liboko boye abala Yesu azali kuluna yaya yotango komona mutu keno oyo auti aza frère Aouti église, azo kende veiller, aouti veiller au poussen akokata yo machette yaya bakulu na bakobi bongo coopérer na Bible, c'est-à-dire ma casse passe ya kosakana te. Bible ya opéraka na Bible. Aza coopérer na Bible. Aza pasta tondeni. To pastan. Ye atie Bible azoya yo moni na butu olobi na kutani na pasteur na évangile atie Bible ndenge nini atie Bible ndenge nini soki pe bozo tam atia kana sia lipeka soki pe bino ba ja bozoya bomoni Bible olobi te oh frère autaki église kaka na émission oya tokosola tokotali sabino comment est-ce que makambu oya kuluna ezo pe sabatu mutu kosoa yaya ba kuluna oyo tomoni na bilongi wana ba magistrat balobi mingi moya pas à peine de mort ezate pour azali ba mineur et pesi ngai mutu ko soma makambu ya boto ko suka na yango ndenge nini yango to ko sola lelo na émission ya lelo. Alors en passant je rappelle le 15 février ya to kutela biso na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris et pas wapi Vangantama les vieux Vangantama ouais ensemble de la forêt akobeta retour ya roi n'est-ce pas Schengen. Ngai tata Sedek na kozala wala le 15 février yo ozanga tozanga te biso surtout ya somba billet eri yangoyo somba billet pour le 15 février et pas wapi ouais rançon de la forêt retour ya roi de la forêt n'est-ce pas Schengen akobeta bongo na Arena Grand Paris o toloba kité tolobi voilà mama na biso ya Canada mama Malcarose azongeli biso na ba écharpe ya ba écharpe oyo tolula tolataka yango kala ba écharpe oyo soki olati yango obimpe na un grand homme mama na biso Malcarose na Canada azongeli biso na ba écharpe oyo alors yo na besoin écharpe wana yaya ko hésiter te boye biso mama Malcarose ressent ta beauty place to place ressent ta beauty place à zongi oyo ressent ta beauty place et zongi na kati na bino ya ba écharpe ya solo un homme élégant simple écharpe ko na tabana chemise na safari na abakos ya kitoko wapi et zongeli biso lisusu alors pona ko sa ba écharpe o lingi ya écharpe ya couleur nyo surtout olingo c'est la commande spéciale au bengi kaka maison ressent ta beauty place na Toronto na Canada voilà pour tout contact appelez au plus 1 365 33 6 98 38 wana okozwa bongo maison ressent ta beauty bien sûr appelé par WhatsApp na Canada et pas wa be sharp ya kitoko ali ko mona wana ya e ko leka wana ngai tata sélection na BT sharp ya ressent ta kitoko en tout cas mama na biso Malcarose merci beaucoup na initiative kitoko o zongi si les sous ba africain na ambiance c'est tout le monde qui veut porter les sharp psycho ya ressent ta beauty yo otikala ngana tikala te je rappelle ici ressent ta beauty na ba écharpe ya kitoko abaki célébrer ya ozalaka likolo munene ye ateka ba chaussure ya basi tu ya mibali pe ya makolo minene à partir à 45 mata ya ngama kona ngami ne trazanga ça pas de terre so beki ressent ta beauty okozo yango je rappelle pour la énième fois numéro ya ressent ta beauty c'est-à-dire plus 1 365 336 98 38 okozo bongo ressent ta beauty voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga
na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoyo télévision bisika nyonso tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio Lokole masolo epai wapi tokutalaka chaque fois pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya Mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek to ye lokola to prometa kibino chaque jour tokobanda kopesa bino résumé ya makambo oyo ezali koleka na phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa particulièrement yaya kolala kolamuka makambo ezanga kate yaya ba kuluna otomona wana na bilongi wana tangu batie peine de mort ba magistrat ba lobby que non ba no wana ba sa peine de mort ezate ouais ba condamné bango ezali bazali ba minere ya ata yo moko makambo ya boyi ata yo moko est-ce que bali ko banga droit de l'homme bamboka o baboma bakuluna droit de mec na pas na bango te ya bon ata bazali ba minere oui on peut pas refuser mona bakulu na msupa zaki wana bazalaka wana bazaba na mikie ba shege koso ba bengana bango ba bengana wana bandaku. Alors pour la gagner vie moyen facile comme bongo ki kuluna ya passe ya kosakala te bon ata muto ali minere bon ayebina nege fa kata mutu machete pa kufa ayebina ne fa kata mutu litoi ayebina ne fa buka miranda ku ya bato. Est-ce que ba minere ya ngwana moins de 18 ans ba buka ba mira bato nini mutu atonginda kuna ya cher atie ba antivol ba yebi ba antivol e ko buka ma facilement te bato tobola mir na ba marteau ba koti ba sali bato mabe soit disant mineur bazoko violer ba mama ya ba 80 ans ba mama ya mikolo botika ba passer ba mineur. Est-ce que wana botika pe kaka boy alors bozo pousser biso total toloba qui est derrière ce mouvement ya kuluna oyo qui est derrière ce mouvement ya kuluna oyo et pesinga mutu koso et surtout il y a opération ya kuluna échanger. Excusez-moi. Tellement ba komi ko kanga bango ba changer façon na bango ya coopérer. Yaya na bendio matoi. Tongo midi poko sala ka attention. Siko to komi keba ata na moi, ata na butu, surtout na butu. Soko moni frère kana bible na lepeka ba frère. Yaya frère te kuluna. Ba komi ko tambo na ba bible na se ya lipeka pour kanisa uti prière azoke de veiller azoke d'église. Tango repousser la pembeni yaya akokata yo machette papa fiso lobini na bi sala ka attention ba frère oyo ba koma ko tia ba bible na sa ba peka yo pe ba frère ya solo bazali o ba tia ka bible na se ya lipeka et comment munduki na ye yaya ba ko kanga yo za kuluna sala ka attention pesinga mutu ko so na likolo ba mingi tia ya makabu oyo pesinga mutu ko so droit de l'homme ko bima ba kuluna oyo ba komba mineur ba minere ba bomaka batu pasi kiade kibeni to landa biso na bino ndenge ba jugement o epesi ki ba kuluna o ba minere na simana bongo na comment est-ce que opération ya ba kuluna échanger ba komi ba frère en Christ nzoka kuluna passe na motema. Suivez. Naza avocat na baro ya matete tozali awa pona audience ya ba présumé kuluna oyo bazo samba na terrain na côté ya Jamaïque na Kaluka. Mais l'État encore à la raté, l'État encore à la likolo ya makambo nyonso aprouver bino te ba client na bino bazaki banea pona yo ozana commentaire lisusu kocha. Bon, commentaire ezali par rapport à commentaire na généralité wana ndenge bazalaki, ce n'est pas tout le monde au l'État malgré que ce n'est pas tout le monde baza ba majeur na ozwa kaya Bopeto kaya Mudiri kaya Bondo Kaya, Isekele Philippe, Kaya, Litaya. Ce sont tribunal et où tu peux déclarer dans cela baminganga ke baza ba mineur. Malgré ba examen basali bango ba examen ya makilate puisque batali bango ba examen sur le plan physique. Et yango toza ko continuer lobby toza na débat, to ko soumettre expertise wana na débat, ministère public a ko parole, biso ba avocat to ko parole. Donc on s'est taillé sur l'insuffisance il y a ba examen ba sali pour na biso ba avocat puisque la majorité il fallait bazwa bango ba makila ndenge ba salaka toujours mais nakaya oyo
basui bango bankilate basali batese moko sur base des éléments physiques. Alors les éléments physiques peut-être peut tromper certaines choses. Biso tondimi résultat partiellement puisque bana 5 déjà ba déclaré bango ba mineur ou to bana ikobela keno kati na bango ezana ba mineur. Mais aujourd'hui Monganga a l'acquis malgré que ba équipement musuzu par exemple musuzu salimité à makila mais néanmoins à reconnaître que na kati na bango ezana bana ba mineur na kati oyo nombre de mutu kopesa wana. Message ni ko kopesa ba papa ba mama o bana na bango bazana kati ya biso oyo bazo banga ke ba okundani bana bango opération etaki avocat na bango eta kopesa ba na kosenga ba para bazala serein biso ba avocat toza ko travailler toza ko accompagner ba client na bato arrêté tozali wana pona kosala mosala pona tribunal ezwa jugement moko exemplaire jugement moko avec beaucoup d'équité et sincérité. Ok, je vous remercie. À longue lumière. Zinga mwaka Mujiri Changanga Bondo Sombe Lula Kisinde Mayele Mimi Soroba Yaka Koiluya
Sampoko, leka. Ngongolo, changani ngongolo. Mitia ngongolo. Disekele, Philippe. Timban Dombasi. Kabalishi Nenga. Voilà. À l'audience où les prévenus ont été présentés par le ministère public, les collectifs de la défense avaient soulevé un décret tiré de la minorité de 17 prévenus sur base des éléments de leur identification. Après avoir soumis au débat cette question, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit, ordonnant mesures probatoires, requérant le médecin du centre de santé du quartier militaire de la prison centrale de Makala à l'effet de recevoir le précité, de les examiner afin de déterminer l'âge approximatif de chacun d'eux. Ce rapport tenant compte du bénéfice de l'urgence liée à la procédure. Le médecin a procédé à l'expertise et à la date de ce jour, après avoir accompli le serment conformément au code de procédure pénale, 3 médecins, Matteo Saulombo, commandant du centre de santé du quartier militaire, Mulumba Kabeya et Nzaou Emily, tous médecins de l'État congolais, ont procédé à l'examen. L'examen a été focalisé essentiellement sur l'examen physique, basé sur l'analyse des caractères sexuels secondaires selon la planche de référence de Tanner. Les triples textes, la radiographie du poignet gauche, la radiographie panoramique de la mandibule ainsi que les scanners de la clavicule n'ont pas été. Ainsi, au cours de l'examen, le médecin a objectivé, s'agissant des sangs Ramazan, l'absence de la pilosité faciale, la pilosité axillaire présente, la pilosité pubienne présente est bien fournie, atteignant la ceinture pubienne. Accroissement du volume testiculaire de 20 mm et de la taille de la verge. À l'examen endobuccal, il a noté une dentition complète. Pour Alonga Marie Lumière, l'aréole mammaire et les seins sont sur le même plan. La pilosité axillaire est présente et bien fournie. La pilosité pubienne est présente et bien fournie, atteignant la ceinture pubienne. À l'examen endobuccal, il a noté une dentition complète. Pour Kelaya Dieu, l'absence de pilosité faciale. La pilosité axillaire est présente
la pilosité pubienne est présente et bien fournie, atteignant la ceinture pubienne. Accroissement du volume testiculaire de 20 mm et de la taille de la verge. À l'examen endoducal, il a noté une dentition complète. Pour Bopeto Kutuna, absence de la pilosité faciale, pilosité axillaire absente, pilosité pubienne présente et fournie, moins fournie, n'atteignant pas la ceinture pubienne. L'accroissement du volume testiculaire de 10 à 10 ml. À l'examen endoducal, il a noté une dentition complète avec absence de 4 molaires. Pour Zinga Mwaka, absence de la pilosité faciale, pilosité axillaire à peine sortie, pilosité pubienne présente et moins fournie, n'atteignant pas la ceinture pubienne. L'accroissement du volume testiculaire à 15 ml. À l'examen endoducal, il a noté une dentition complète avec absence de 4 molaires. Mujiri Tchanganga. Absence de pilosité faciale. Pilosité axillaire à peine sortie. Pilosité pubienne présente et moins fournie, n'atteignant pas la ceinture pubienne. Accroissement du volume testiculaire à 8 litres. Verge type enfantin en croissance. À l'examen endoducal, il a noté une dentition complète en absence de 4 molaires. Bondo sonde, pilosité faciale, barbe à peine sortie, pilosité axillaire à peine sortie, pilosité pubienne présente, moins fournie n'atteignant pas la ceinture pubienne. Accroissement du volume testiculaire à 8 ml, verge type enfantin en croissance. À l'examen endoducal, il a noté une dentition complète avec absence de 4 molaires. Yula Kisinde, absence de pilosité faciale, pilosité axillaire présente, pilosité pubienne présente et bien fournie, atteignant la ceinture pubienne. Accroissement du volume testiculaire à 20 ml et la taille de la verge de type adulte. Examen endobuccal, on note une dentition complète. Mayele Mimi, pilosité faciale absente. Pilosité axillaire présente. Pilosité pubienne présente, fournie, atteignant la ceinture pubienne et même la face interne des cuisses. Accroissement du volume testiculaire à 16 ml, verge de type adulte. Examen endobuccal, note une poussée dentaire des 2 dernières molaires. Sorobayata. Absence de la pilosité faciale. Pilosité axillaire présente. Pilosité pubienne présente et bien fournie, atteignant la ceinture pubienne et même la face interne de cuisse. Accroissement du volume testiculaire à 20 ml et de la taille de la verge. À l'examen endobuccal, on note une dentition complète. Koiluya, pilosité faciale, barbe présente. Pilosité axillaire, présente et bien fournie. Pilosité pubienne, présente, bien fournie, dépassant la ceinture pubienne et même la face interne de cuisse. Accroissement du volume testiculaire de 20 ml et verge de type adulte. À l'examen endobuccal, on note une dentition complète. Sampoko Leta. Pilosité faciale absente. Pilosité axillaire présente et moins fournie. Pilosité pubienne présente. Bien fournie dépassant la ceinture pubienne et même la face interne des cuisses. Accroissement du volume testiculaire de 15 ml et de la taille de la verge.
examen endobuccal, une dentition complète. Tchangani Ngongolo, pilosité faciale, barbe présente. Pilosité axillaire présente. Pilosité pubienne présente, moins fournie, atteignant la ceinture pubienne et même accroissement du volume testiculaire de 16 ml et verge de type adulte. Examen endobuccal, on note une poussée dentaire des 2 derniers molaires. Litia Gong. On note une saillie de l'aréole et du mamelon de la grande sillon sous-mammaire. Pilosité axillaire à peine sortie. Pilosité pubienne présente et fournie, atteignant la ceinture pubienne. À l'examen endobuccal, on note une dentition incomplète avec absence de 4 molaires. Disséquelle Philippe. Pilosité faciale absente. Pilosité axillaire absente. Pilosité pubienne présente et moins fournie n'atteignant pas la ceinture pubienne. Accroissement du volume testiculaire à 8 ml. Type de verge. Verge de type enfantin en croissance. À l'examen endobuccal, une dentition complète avec absence de 4 molaires. Timba Dombas. Pilosité faciale, barbe présente. Pilosité axillaire présente et bien fournie. Pilosité pubienne présente et bien fournie, dépassant la ceinture pubienne. L'accroissement du type testiculaire de 20 ml et verge de type adulte. Examen endobuccal, on note une dentition complexe. Kabanishi Unenga. Pilosité faciale, barbe présente. Pilosité axillaire présente et bien fournie. Pilosité pubienne présente, bien fournie dépassant la ceinture pubienne et même la face externe de cuisse. Accroissement du volume testiculaire de 20 ml et verge de type adulte. Examen endobuccal, on note une dentition complète. En conclusion, après examen physique, examen endobuccal ainsi que analyse des caractères sexuels secondaires, selon la planche de référence de Tanner, il résulte ce qui suit. Mujiri Tchanganga, Bopeto Kutuna, Bondo Sombo, Litia Ngongo et Disséquelle Philippe. Leurs résultats apportés sont compatibles avec un âge physiologique inférieur à 18 ans. Koi Luya, Zinga Mwaka, Mayele Nimi, Soroba Yata, Alonga Marie Lumière, Sangwa Ramazani, Kenayaku Dieu ont un âge physiologique compatible à 18 ans. Sampoko Leta, Tchangani Ngongolo, Timba Ndombasi, Kabanishi Kunenga, Luya Kasinde ont un âge physiologique compatible supérieur à 18 ans. Docteur Matteo Salombo, lieutenant médecin, commandant du quartier militaire, prison centrale de Makala, Docteur Mulumba Kabeya, lieutenant médecin, Docteur Nzaou Emily, médecin. Tous ont apposé au bas du rapport leur siège. Alors, nous allons scinder ces 17 prévenus en 3 catégories. La première catégorie sera composée de Mujiri Tchanganga, Bopeto Kutuna, Bondo Sombe, Litia Ngongo et Disséquelle Philippe. Ces 5 prévenus sont, pour les médecins qui ont procédé à l'expertise, âgés de moins de 18 ans. Selon l'examen physique sur lequel il s'est basé pour procéder à l'expertise. C'est la première catégorie.
La deuxième catégorie sera composée de Koiluya, Nzinga Mwaka, Nini Mayele, Soro Bayata, Alonga Marie Lumière, Sangwa Ramazani, Kelea Couture. Ces prévenus sont pour les médecins âgés de 18 ans. Sampo Koleta, la dernière catégorie, Tchangani Ngongolo, Timba Ntombasi, Kabani Shikunenga et Yula Kisinde sont âgés de plus de 18 ans. C'est sur base de ces trois catégories que nous allons soumettre au débat les 10 rapports afin de recevoir, récolter les observations des parties. Cela soit la matière. Nous allons photocopier les rapports et une copie déjà les observations, une copie de la observation et une copie de la défense. Connaissant le métier pénal, Moudjiri, Yaki. Dis-nous sur Repoussa. Bondo. Alors, tokokata awa lobi tokopesa mokanda oyo bavoka na bino nakotanga yango na ndenge batangelaki yango classe ministère public mpe ya koya tokodiskute mpona yango nde bino mpe moko samba tokoka moko na moko mpo tosilisi toyeba kosilisa likambo oyo mpo esali nini eumeli toyokani. Monsieur le Président du tribunal militaire Ganzo Kinshasa Ngalema, mon capitaine, l'audience de ce jour est suspendue. L'audience dépend de l'air. Argent, mon capitaine. Oh, bien. Cap. Yo, c'est là, beaucoup de monde. Bible. Ya opéraka na Bible. Azako opéré na Bible. Aza pasta tondeni. To pastan. Ye
atie Bible azoya yo moni ye na butu olobi na kutani na pasteur na évangile atie Bible ndenge nini atie Bible ndenge nini soki pe bozotamba atia kana si alipeka soki pe bino ba Jean bozoya bomoni Bible olobi te oh frère autaki église ki bakati yo lichette na liso boliso robika tala liboko na yawa tala loboko lichette tala mosapi na ye lichette ye aopelaka na Bible soki aza na Bible na lipeka Bible oyo eza na deux rôles d'abord mpona baja kodistraire bango aza frère ata bokutane bazobunda ata baninga bapanzani mbangu ya kimaka te atie Bible boye azoya o bobongola motema kuluna esili ale bino bomoni ate o frère auti église politike aleki mais ntango bazobunda ye liboso ye siko apenetraka na Bible aye akoti lokola sango ntango akokota boye lichette kote oyo Bible na maboko bino bomonaka moto azali na Bible lichette ebimi bopanzani bino tu abimelaka bato na surprise ye. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je crois boyo kinde balobinga epesinga mutu kosoya toko banda kozongela makambo bakuluna oyo presque chaque jour pour notre page boye ba situation oyo ezali koleka surtout na ba décembre oyo bandeko ya libanda mi bazolinga ba ke de congé na Afrique, ba ke de congé na Kinshasa, mais bazoye baté bakosa ndenge nini. Alors, il est de notre devoir topé sarabino compte rendu to la sarabino makambu oyo ezali ko tam koleka na ville province ya Kinshasa. J'insiste encore yaya soki omoni frère soi-disant mutu na Bible na liboko ko kalisa frère te yaya kuluna salaka attention autre lobaki te torobi. Merci bandeko tosuki awa tokutani prochainement pour la numéro mususu ya Radio Lokole Masolo na chaîne Nabino Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchala. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana